babengi ya fai na 10 heures baoswana na la poine 10 heures 10 heures ya lundi baoswana na la poine lundi yango nde lundi oyo akufaki oyo akufaki na 10 heures ya fai bandoswana na la poine moto wana azoloba vie mère tika vie calme ko la poine alobi eza ngati eza bazuwa na ye moko moni bana wana plus tard soki justice nzambe esali te bato baovange eza bana wana toza na poto batala YouTube toza na poto baotala mpe bana batelefone baoyoka mamu nyonso oyo tooloba nao bafrère mosusu to bakolege mosusu baoloba baoyoka lelo totiaka mutapoto ti mutapoto alingi mwasi comédien mutapoto aboti na mwasi comédien mutapoto abomi libala comédien mutapoto abomi comédien bato nyonso bayibi histoire oyo supposons ezalaki siko comédien mutasali mambo nyonso alingi mwasi bato abotisi ye moto mpe ayokufa communauté na biso nga eza ndeni na biso bacomédien nakama atango bato bafinga abelve s'il faut respecter moi na théâtre s'il faut respecter nde bato baokende abakouk nini s'il faut respecter beaucoup de respect faut respecter Belleville si c'était pas par exemple Belleville nde lelo théâtre bato ebele ba pauvre monte lelo structure nde ekomi mabanga pe longo na bato mabanga longo na théâtre au monde peut muta théâtre respect On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Messieurs et dames, bienvenue encore une fois dans Congo Révolutionneuse, la grande famille, la grande équipe, no change winning team comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à notre autorité morale, Michel Combe Aigle Royal, encadré des sorciers. C'est grâce à lui que vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de recevoir ces belles images. Merci à Marno Tounga qui est derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. À vous tous qui nous suivez de partout, d'entrée de jeu comme ça, permettez-moi de vous demander un exercice simple et facile en même temps. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis partagez en même temps, faire à ce que ces contenus puissent bénéficier d'une large diffusion. Moi, je suis très heureux dans ce nouveau numéro de décryptage de votre émission de recevoir un artiste comédien. Ça faisait un bon moment, tout le monde a dit tellement emploi du temps qui est vraiment compliqué. Et Lelo Namoni n'a pas percébi ce souffle de vie, a percébi ce peu makasi. Tout le temps, Lelo, pour la première fois, l'émission de décryptage, je suis très heureux de recevoir Papi Kader. Papi Kader. Tukutani lelo za circonstance ya mawa dekutani biso parce que nga chaque fois nandai comme on a estimé ene na biso Janify so bobi tali sola Kader azali ne sengo moko boye na ibite sko nga na bino netu ngate basikoyo relation na bino relation na bango mibale ezalaki ndenge ni peut-être basé sur quoi. Moi je suis très heureux de recevoir Papi Kader. D'abord bonjour et bienvenue dans cette émission et puis mes condoléances to banano wana.
Merci. Papi Kader. L'État qui est congolais, donc dans le papier, merci pareil. Voilà. Bon, Congolais est capable de beaucoup. C'est-à-dire les deux, ils ont, je crois, qui ont depuis, nous ça qui veut dire, il y a artiste moulin dans beaucoup d'habitude, Gianni Faye, Franco. Tout d'abord, comme ça, dans le Linga, on a un bref témoignage par rapport à la personne. Parce que, il se trouve qui est en tant qu'artiste, et puis, quand il y a une grosse opportunité à côtoyer en tant que grand frère, tu vas nous revendre sans caméra. Et bien, pendant des moments et des moments. D'abord, Azaki, la double casquette, il y a acteur et puis il y a père de famille. Dans deux compartiments, il y a Baki Yango. On va définir Gianni Faye. S'il faut la définir, surtout le Baki via sa génération. C'est-à-dire, tu perdre, tu expliquer tu perdre nani. Pour un théâtre, batuluko la bango, tout ce qu'il y a bango misato, tout ce qu'il y a bango 3. C'est-à-dire, yé, sida bilele, na viembalio. Ya Freddy. Là, ça n'engage que moi. Mais pourquoi? Il y a 100 générations. C'est-à-dire, na bandeli. Tout ce qu'il y a na viembalio, tout ce qu'il y a sida bilele, na yafai. De le quoi yafai qui tout ce qu'il y a na sida, na viembalio. Là, ça n'engage que moi. C'est-à-dire, bazanga génération. Tant au batu ba olobaki bana na ba yeba obebisa théâtre, viembalio azana biso. Tant ba olobaki bana na ba yeba obebisa théâtre, yafai azana biso. Même mapé sida bilele. C'est-à-dire, baba tumoro n'habite na expliquer net ya yafai n'habite na expliquer ya yafai ndeni. N'habite na expliquer ya yafai ndeni. Donc, te perdre grand, on a habité de façon bien de façon pareille, les liens tout. Donc, c'est-à-dire, on a habité d'expliquer grandeur et FA. Voilà. Grandeur à FA, ça l'est passé parce que moi, déjà, l'information, on a, je l'ai eu à travers notre ami, frère et partenaire en même temps, Jimmy Chimangaport de la Chapelle. Il m'a commis la question information, on a. Merci beaucoup en tout cas, cher ami. Merci également à Annie Iris, la bière expérimentée et certifiée. Merci Nabil tout Bota Labiso partout. Jojo Fataki, Junior Oyombo na Belgique. Master tout partout Bota Labiso. Et Zelo Romo, il n'y a pas si. C'est là qui vraiment pas si m'a cassé. Et Papi Kader, Yo Yamaki Yango, écoute qui yo Wapi. Et puis, quelle a été ta réaction? En fait, Naotaki Kayou, vous avez lundi Naoti Kayou. Naozum 14h moi kapanga mtabinga keita yuzapi nabina uti kayu na okota pale abi Gabriel autobinga ngasikoyo copine imo boza su voisine ya fai abengi abia fai akufi abi ya prise omni oibsanga abi si vérifier nan tant qu'on a aucun téléphone niveau bapele comme okota na comme ce ko lenga ko yamba ta na bi me o da problème ni tina kuma na opale na kuminda ko na kumuna sko ba message na ondi makati na bifona benga ya fai na kota en ligne na monde qui a en ligne depuis 20 heures na numéro na bino na bengi o yamba te na bengi na appel normal éteint par là et on comprend qu'il va couper et on comprend des temps on a côté ce qu'on a WhatsApp na moi mes condoléances bat patché on comprend qu'il va tsiki biso c'est-à-dire vient à biso je sais pas na expliquer on est ni kuka vient arriver adaye to pe facilité de to za na vie monde na okaisa ma vie na
mais je comprends bien. Je crois que Bino Bota, la Bisso va laisser comprendre. Je lis à travers tes yeux. Ça, l'effort, c'est retenir, c'est humain. Parce que Azara qui est des moindres pour na yo, pour na batunyoso, mais particulièrement pour na Bino, Azara qui na yé, beaucoup qui, voire même plus que Bande comme ça, il y a famille. C'est-à-dire, comment qui yaya, comment qui belé en même temps. Et ça fait vraiment mal. Matope. Nauti Matanga. Il y a grand frère, il y a Mbali Ameta. 4 heures. Banjo tout la vie. 4 heures. On tient ba audio na tout la vie. 4 heures du matin, les 3 mars KO. Donc après une semaine de vie à Koufi, les 3. Pour comment naïe, ils ont misé. Parce que ça dit mon baï mara misé les bleu ma marque. Parce que nous avons tout moulin, on a 4 heures notre ni le ba audio. Nautaki matanga na zone na lali. À 13h, viens me donner un appel. À 13h, appelle la vidéo. Dernier jour, na mon avis, dernier jour, na mon avis. Quand je suis dans la vidéo. Masu tu banjo binga na vie. Tu banda oswana. Tena bina bokenda. Après tu yoka inasuka. Ou tu bandi bien. Après tu soignes. Tu kabwani. Ya problème teza ndi na psuka ndi tokenda. Punga ifuna zoe mutu, ngaso na fani ifuna zoe ka mutu. Parce que comme pe moso vande. On lance appel car. On lance appel. Pendant qu'on lance appel, on doit enregistrer. Voilà. Vina ngai. Matope. Zamba pesa biso makasi. Ils a choc. On est au sol à boye. Na monaki, na moni ya faille avant-hier. Talié na leki. Contrairement, je me suis dit ils aura train ou battre sur matam nom ta kita na gare na yi. Ils a toute gare, tout to kita na gare na yi. Mais comme on a estimé ene na biso les l'autre au monde a il se sauter et enseigner au nini. Matope. Liwa ya sa ya fayi enseigner biso ibele. Ni tsinga na ibele. Na par nanga pour mna mtolo banandi na ni tsinga pe na par nanga na ibele. Wibi nalandaki batu mususu na ba émission ba commentaire et tout. Balba pourquoi ba comédie ba idaki a faillite. Question na batu bele ba ol ba zonga wana. Comprends pourquoi batu ba idaki a faillite. Non? Ko bengana suka kaka, to chaka ya suka ha. Ula buna bengana ki. Tonga zaina zim, tonga ba benga ravi na biso apo, Firenze na PC Mbote. Tango babenga ni via albimi apoazuye na tongo bote image benga Keita to sande ni poto ide via zo pale na bibote ngapi na moni ba vidéo est-ce que problème est à poto ide vi on en répondre surtout pour na bateau bato ida ivete de son vivant boida qui était tout ça na bibote problème a été bukite kina la benga na bikina le problème a été ngai tant to kasi bon na bengi fi na ngai sida bilele c'est plus la bi problème matin non pesa on a bi pesa ka e benga na numéro nete numéro ne on a ngwe on a za na ngwe le katena tindele na bengi vi na nga sami mokili
pour na garantie ya ndako ou azwaki ana sendeni vesa mi pertindele mbongo na bengi Mado habite dans quelques jours na kota Paris, ça ne dérange pas na obenga vite okutana juba okutana eza jour ba sale mission mo pe ba ochacha ngotro apesi mbongo na yo benga kanto vuluzi vuluzi abi problème a été na opesa yo apesi nga na bengi vie tokutani na Courneuve na donc beta bal bazina journaliste mo na habité sur papier gento nani na pesi avec une dazo garantie pale. Après 2 ou 3 jours sida rappelé nga omote ki vient kokofuta faire kokofuta pale wana te point to futelite ngabi naza un problème TV sola na azongi asoli suna fai ya fai ici sida nazu de boulot moi McDo sida José Delonde ouais abisi José Delonde kofuta ya problème te comme na ça dia na McDo nga mona ofuta nga bon nga facile mais nazaka juste na besoin ya garantie. C'était comme ça. Donc bablo msuto ko bando beta na TVT batball ba pourquoi to idaki tete o bazaki pembe na baliki na NS bakina na batu msusu baba na ipe ko edifi ezate ki to bando edite non biso baliki na to zaki na. Pourquoi c'est long silence? Parce que depuis il y a fait Akufaki tout le monde fait une intervention banga pe na ya maki dans mon émission na maki pe vient na biso Mister Setou bandorope belé ba baleka ki na ba différents médias ba qui communiquer depuis matin tout ça. Mais qu'est-ce qui justifie ton éloignement vis-à-vis à biso na monde médiatique depuis un fait Akufati les londe ou l'équipe émission c'est qui par rapport à quoi? Oui bi nga zaina choqué koka ki ya faya kufai na 14h ton message ya faya bimi 14h je suis choqué ya faya kufa 11h ya faya kufa 11h mais batu tout sango batu ba kango 14h sur 13h pourquoi na bi 11h musala suka o ya faya salai zengam na pesaki o suka ndo salo bat bando moni na ba supermarché nana vient nga mo bazana ni na bango ya sécurité société na bango na pasa na PC Pembote Doris Mosese na bengai na bivie na nga ya fa ya na kayute il faut PC kayo abi est-ce qu'il y a problème PC numéro na nga benga ya fa azongi lingabi omoni pona ya fa na olongola mutu mo ka lelo na PC rendez-vous ya lobby alongola mutu PC ya fa ibulo ya fa ya uti bulo akufaki les 11 les 10 ya fa ya sala ki akenda ibulo akanyi magasin yemta akanyi magasin en forme asilisi azongi tango akomi na ndako monde to mo ba vidéo ya oswana je sais pas si c'était ça yemta silisi metango azongi na ndako ayotinda audio que le lendemain on lundi faki ke musala lundi akufaki atindi audio ke lobi na kokoya sa na kokoya musala te pa bando sa après midi botonga bando ki utika bana après midi ke musala atindi audio na musala mais na numéro na été na numéro mo boy numéro na ya la brune deuxième numéro mo à la brune pourquoi na lobi za ya la brune to benga ki on a présent Duchi la brune ta yamba ibiso atindi audio abiloba kokoya musala te le même jour na 20 temps azonindako après na habité na analyse na ngandi ba sa vidéo na bando swana retour na indi ba swana kindi azoi problème ko je sais pas lundi azai na rendez-vous na 10h na musala na bureau na bango ko faki ba futa bango avant ba futa ba mimara ba heure ba calculer na bureau ba zéro société zanango na oyo pomaki lundi azai ki nango à l'équipe bureau après bureau fois kindesko musala batu ya bureau muto il faut remplacer na muta bureau abandi obenga ya faille numéro il est caté
batali ba message na audio mo wana mutu mo abi atinda audio mo bo abaki ya kokoya te azobela babi me photo benga to ba pe santé so ezande to poto remplacer mutu na mutu ya nga remplacer na après-midi ba bengi ya fai na 10h ba osona na la brune 10h ya lundi ba osona na la brune lundi on dit lundi o ya kufaki na 10h ya fai bando osona na la brune mutu wana azoloba vie mère tika vie calme ko la brune alobi eza ngati eza bazuwa na ye moko comprendre mutu anayo kata na 10h akati téléphone ayo benga ba 11h du matin le même jour ba 11h ou après 10h 11h a bengi la brune ayambi téléphone mais aosola na ba pompier batuni so amela kisini la brune a bien évité après ba pompier na 11h babi c'est trop tard il est déjà mort na mutu wana oya benga kindi ayo kindi ba pompier ba oloba na 11h surtout tout ça analyse ya bato basali émission na bato quartier balobaki bamona ba pompier liboso na 11h donc c'est que ba pompier baeki wana bayeba déjà ki akufi nde bayebisaki abenga voiture ememaka ebembe pourquoi alobaki te ba air wana c'est un message wana ta na idée nanga tanga mona mutu akufi bongo nde esalaki abimaki après yozonga asa neti ki azalaki te afa ya kufi na nsima na ye point d'interrogation so eza bongo mutu okoza na motema bongo nde otiki ebembe mpa na obimi apres ozongi susu soki eza bongo nde sango ebima na 14h nga na yoyeba ngo ndeni comme nga napesa ye mosala bato ande babengi nga babi koma tomona bapublication na banini ebima 14 neti ya fa ya kufai 14h te biso toza témoin tosola na la brune na téléphone 11h nde fa ya kufaki 10h tobengi baoswana na fai 10h du matin le même jour ya fa ya kufaki bando oswana na la brune mutu wana azoba mère tia ekalme ko la brune oba eza ngai te eza bazuwa na ye moko Dieu m'a parlé. Tolwani. Tout père de vie. Papi Kader, bandeko belé balobi, le lot n'a plaisir parce que les qui quand même moment où il fallait s'exprimer. Quand il y a faille. Au moment où nous parlons, et ceux des gens là, et ceux qui sont en boca. Il y a tout un qui ceux qui est enseigné au Nini. Il y a tout un qui est bon dans ce sens que partout, il y a la corporation, il y a des problèmes, il y a des gens qui sont ratés. Il y a tout un qui est bon parce que dans le monde, il y a théâtre, dans le monde, il y a comédie congolaise. Ils appellent la guerre froide des âmes ébélées. Mais comment on a monté le roi Gianni Faibongo accueilli aussi facilement. C'est peut-être qu'il y a un message que oh biso to bino to tikali na te bino parce que na monde na bino a comédie donc ça peut arriver à tout le monde à n'importe quelle heure. Pourquoi pas papa matanga kufaki tout le monde a artiste musicien ba senga na ba pardon parce que ba yoka so mon on que papa o bakala dia kuba 100% accueilli tout le monde a artiste ba senga na ba pardon parce que il on est choqué bango il on a côté na bino comédie salité qui est tout à fait qui était tout ce qu'on a guerre mususu ils ont abouti biso nulle part. Question nous a bien mais pourquoi il faut tous avoir conscience tant on t'a confié. C'est un des points de chute. Tu peux te comprendre que nous sommes tout ça là. Peut-être que nous sommes un problème na ya faille. Ou bon ça somme connaît. Ça mutu apena batu musuba da zaki na epé bien té. Bon ça me connaît. Dans ce sens là. Interpellation faisable pour tout un chacun.
na part na nganga na ibiki na problème na mutute na rando be na mutute sauf que na éviter rande mutu na ibiki ngana e simbate na éviter mais a rando te c'est tout rando ko te zaki na ibiki ngana matope e simbate na yo no yibso vérité tout cela est sous-te c'est tout bon ça na 2 minutes na problème ni te to bon ça ni parce que les solo ya nani ya garçon nani junior window place bandaka zaka na émission moka ya anel katuna kwa question répondant au beta les solo comme moi junior window kota na kati comme moi na bande kota ti les autres continuer si même après les waya fani ya fai comme moi junior window ba sali en mise à jour les solo ya montre wana les solo wana mais solo na yo mto beta kango mais c'était ça on a yebaki on a lobaki est-ce que ngata on yiba montre ba pesaka window j'étais pas là nga ba yebisinga na lobit et puis pona kusola neti pona nengo koti junior window mutu nanga masa nanga pe window mais natali ba dire na ye mususu na TV omoni koya kokitisa par exemple un baba comédien c'est ils a bien été parce qu'il y a ngape masani na comédien omoni toi na poto koloba ki na zu montre ya mutu mo boye na ki opesa mutu mo boye o kitanani ngaso na bina danger na bana mo se mutu azelo te na mani pon window wa danger mo bina mutu mo se mutu azelo te entre nous azal danger ce par rapport à ya faille entre nous quand même parce que OK o mi tia danger et pas ya faille OK biso mo balé ka ya faille boy na rolbate ke to lekio mais so to te mana boy tout le monde est le bat ba mo na te ke yo l'équipe biso pour na yo to ça la préparation des commandes to bando ça ni préparation des commandes na l'IS na C6 ba futa ngana yo 1600 siko qui danger vous avez vous aura contraté à 10 000 20 000 balles 30 000 balles non au vivre na mbongo ya waka ya poto à un moment masa nanga il faut quitter c'est comme mi matsa to rocha na ramando quitter mais so ozo kende faux surtout ba comédien faux na ngala ta ba comédien belo ngo leka au moins pe leki no ka emsu comédien moko c'est pas bien frère parla na ngalo ba mambu ya niti ya ranking ngaza na ranking na mutute matope ngeza ke isimbite na episode vérité isimbite to marché te na banda pe mutute ngeza mutu bandinga mais na mo raisonnement na nga bien na sukaka nga papa na nga banda lo ba guerre muki arrêté donc so ba beti lisasi so les yeux au kufa so ba beti pe bomba mnene so les yeux au kufa donc guerre muki arrêté so luki guerre nga pe na oya na minduki wa mnene na obeta poto bomba donc nga na frère na nga nezaki kaka juste ya luki guerre aina minduki nga pe na ina minduki parce que nga minduki na ngeza ya minini et ezaki amike donc on a problème te ton a rankin te azana ko na ni bonjour nga pe ni bonjour tout vivre c'est tout na kufi ayate akufi na oyate c'est tout na kufeli ayate na kufeli ayate akufeli na oyate c'est tout se respectani pour ni congolais azaka poto pesa na respect il faut tout bunda to yokana so après to ibani ba force pour na minute on nga na to ibana ba force donc na mtu soit fandical est-ce que c'est nga bon pour tout se respectani non donc nga na to na problème te avanda nga pe na fandi c'est tout asala ba mbongo betami ba mbongo côté par-ci par-là ouais et ça peut d'habitude SOS Tony ni main tout le monde maman Denise a tiré la main à la patte grâce à fondation naé de yango corps elongo et mais avant que y a tiré le bon on a patte ba européen belé ba terre na ba aide par-ci par-là ba belé ba contribuer qui ba tchaki ba tomola qui choisi matata a tchaki 10 000 euros tout ce pays les à côté pays tout 9 000 moko boyo te origine nango nezo échapper nga na nyonso wana
solo ya bambongo kokata na ebeta mi na kati. Alors nous on s'est posé la question. Soki mbongo ya matanga wani katanaki, à quoi aurait servi la cotisation au bino artiste bino parce que bino pe bokotizaki. Cotisation na bino wana sikoyo et servaki na nini et combien na niveau nini? Merci. Naza surpris, yoyo kaki bat papier sa ba cotisation. Ata fan mon côté ya fa ya tkalope sa cotisation. Ata fan mon côté ya fa apesi cotisation. J'aime les Congolais. Ba Hollanda yo. Ata fan mon côté ya fa apesi cotisation. Mbongo bino boyo ibi. Ezaka oyo ba pesi cotisation ezaka kaka choisi matata na mama Denise et Sili. Donc mutako sabino teki o fan moko bo pesa ki 50 ou 100 ou 10 fan na bi bien fan mon côté pour tous un groupe biso tout Vous permettez de temps combo. oui Sur en Belgique Unish Band c'est la fleur du jour. Mutemo ya commandant Eso Eso Mekanji na exotique na bango na Alost tout ça ba contribuer ki na matanga ti matanga tani fay ba pesi mbongo te ba pesi pa na question ce yango wana Unish Band parce que moi j'ai na mona pe quelques comédies ba ça qui peut image ba remercier ki bango yango ce qu'on a sengi na Unish komisela nga epinga ina na rien na précision parce que na mona quelques comédies ba sala ki message ba remercier ki na ndenge ya banani ba remercier ki surtout na liste ya ba comédien ya bato ba pesi na ndenge basali biso bilan ya mamtu o ba yebisi biso ezakaka mbongo chose apesaki na débillé ya mama na ndenge azwi matanga ebemba charge ozongisa eza na fan mon côté apesi ngambongo président de Chimbongo au président de Fos Mbongo au Maxi au Mameta au président Molayo vient na biso siatula mon côté ngalinga ba congolais baloba trop mais tango sala toko idani basala na bango nti tout le monde ba te belé balobi pourquoi boida quitter pourquoi après je sais pas ce ba peut citer pour parce que comité na biso ezanga une stratégie ya o memela peut-être façon contribution pourquoi j'ai dit ça est-ce que ezaki important que ba pesi bino mbongo na sagesse na bino artiste ba pesi bino mbongo bo ça la vidéo bo publier c'était important c'est important hein un remerciement il fallait que ça la marquant moni réunion mo basala ki au président phénomène pas alaki toi masanga Izagalo je te salue depuis Kinshasa phénomène sobe oh phénomène sobe azalaki na suka bongo ne fallait que basa ba remerciement ezaki important te baloba ki mama Denise azui nini ebemba charge yango dimine même biso mo ba comédie tout ça plus de ya ba diaspora tout ça plus de 5 quelques topesi 60K personnes topesi mbongo donc cotisation na biso po biso moto na mbongo on a plus ou moins 5000 quelques bino mo kaka na cotisation na biso contribution na biso ba comédien ouais 5000 et quelques o ebu jamais été 5000 et quelques o ezaki to yibi ke soki ba kundi tout ça le calcul ya bana mwana na mwana zu par nae mbongo nga na yibi to za na ngoyangwana o ya fan mobo na yibi ngote o ya choisi matata yango ikenda ibati ba dépense na bango je sais pas so ndambo etikali mais ba ese biso ka ba zu sali ba sali bu ouais maman Denise déjà zaki bisoté zaki fourni na déjà fondation ba ça mamios eza na fan moko ta pesi mbongo nazo répondre numéro na biso yango wana ba fan en question manifester eza ko numéro na binoté ce mien na pesa tête numéro kinal pesa numéro kinal c'est mien na pesa numéro kinal o ayibi ka pesa ki ngambongo aben kinal ayi kinal nga na pesa ki autant on a payé 50 on a pesa ki 100 on a pesa comme ça kinal asala basala calcul pour na sima il faut tout tinda mbongo pa ya pa bana banu baza awa na banu baza na kin numéro ya kinal maleko eza 06 56 75 19 49 numéro kinal maleko eza 06 56
75 19 49 oyo ça peut ça qui contribution étant que fan abenga kinal maliko ba pesa ki kinal maliko benga mameta ayibisi ki fan moko pesa imbongo ezai pa ya kader fan moko pesa imbongo ezai pa ya tremblement fan moko pesa imbongo ezai pa ya canto fan moko pesa imbongo ezai pa ans même si tout se comprend très bien c'est clair mais pour le moment na biso nyonso ba artiste tozata na mbongo moko te uti pa fan on a un problème. Tu as combien de motos na yebi à contribuer parce que non tout à l'heure on a reçu confirmation na yé auto mais ko commis ça quand même parce que c'est pas intéressant là so ba tu vas sangana ki na kaya mawa et comme les sous la contribution et ki boyena boye et katana ki et le mois ki boyena boyena boye moi j'ai trouvé bizarre ya wa que na 10 000 on a choisi matata en dehors il y a 2 000 oyo bakolo bato bayaki na cop wana bazoki il y a aussi des artistes qui présents à un moment qui pèsent ce moment de la part. Oui. Vous confirmez? Oui. La 10 000 wana. Ouais. Banani bazaki combien? Bato ne soit zaki wana. Bazui au wanda okati etikali 6 000. Kasi 2 000 c'est pas pour. Kasi 2 000 bato wana bazui. Quelques bato membres wa comité bazaki wana. Ba mbongo nsusu. Il paraît que bafuti mbongo restaurant bleu baliaki. Le reste, bah foutre bah transport, on 6 000 qui n'a qu'est donc net 2 000 pe loin. Pas bah comédie quelques comédies au bazar qui. 2 000 on a à part 2 000 au bah pas qui na cop. Ouais. 2 000 c'est fouti Damas, ça l'a plus ou moins 900 dans restaurant bazar qui. Le relève 900 dans Mambo. Kasi tout kasi on a le bat. 900. Et on dirait bazar qui belé. Après reste bah kaboli. Bah transport. Bah transport na bango ouais. Après reste 6 000 qui n'a qu'est. Est-ce que ça a un sens d'abord parce que Batubako va se servir dans mon wana pendant que dans groupe n'a bien pas comédien, je suppose que les mêmes bateaux va payer des cotisations. Alors on paye na gauche ou bien na droite avec intérêt. Tout expliquer on est. Matope, ne yozo raisonner, biso tout raisonner bon temps. Yana mtumsu 1 plus 1. Je trouve ça bizarre. Mtumsu 1 plus 1 au pesa chango impossible msu 2 msu 3. Yo ça ça mningana ndeko nao. Natanga passe. Mais quand yo mozo bende sous place wana. Ngape eza olobi bien que muta pesa contribution. Mais na biso ki biso to yebi ngote ba comédien tout. Et comme il bisoté donc na sens wana. Donc muta pesa ki assuction ka pa na. Ya on a biki muto nyo sa pesa imbongo. En dehors choisi matata. Na biso mo ba comédien. Fano a pesa ki. C'est facile na pesa numéro kinal maleko. Atabino. So a lobby. Même so muta a comédien voilà. Na tindi biso. Voilà tout de suite tout en a preuve. Pour après kokunda biso moto na 5 000 et quelques il faut t'occuper bana nyonso ya fai ne fiske 1 euro tout ya awa na yaki o ya contribution ya biso mo ba comédie malgré excusez-moi na ba vie na biso belé ba comédien ba o mona lointé est-ce que ils ala kaka important que comédien kufi tout banda maman na ni salisa papa na ni salisa ezaka kaka important. Et ça peut tous avoir entre biso. Que l'élo, tu bandi kotia 1 euro. Surtout on a problème. Tu benga tata nante maman nante. Tu benga na bisote. Et ça pour ba vie na biso ba bi o sangisa bisote. Ba ro sangisa biso mais azana pas so ona obaswani azana pas mutubu. Aoza l'humilité. So ikalito imoko si les fanji. Tout ça sortir ti. Au monde to kundi ya fai. 5 ans, 10 ans, ce mta koufi. To yel sousou. Maman na ni salsa. Mettons où y a fait à koufia, to calculer moins de 1 mois, to ça déjà na 5 000. So to ça na organisation moko ya biso moko. Est-ce que to bandoli la maman na ina papa na nyo, to mi pe sa valeur te ba comédien. Pour to ça na organisation bien te. Et ça na combien de associations ya ba comédien ça mi na poto ata moko te. Ata mon côté na oluba bazana bolingo ata mon côté na bi association mon côté bazana organisation à bien mais vous allemand de combien d'années et moi nous réellement vivant comme vous regardez déjà oloba ça dit bolingo déjà na longwa kuna donc yo ça yo zamta bolingo te comment passe bolingo ça mais yo longwa la bolingo te menga longwa pe pona manka bolingo te
eza na bolingo nga longa kuna pona manka bolingo na problème na bango te mais esi na lobango na longa kuna pona manka bolingo zara na kati baza na bambutu na bambutu à chaque fois et marchaka est-ce que marchaka et ça la mamni non bas tout ça na kati problème biso ba comédie ya randel mutu mongo te comédie mongo te batila e poison comédien mongo te je te dis vrai mon côté awa to na Congo na Congo na a vie de l'homme tu c'est pas poison de l'homme balé jamais ça jamais na poison du solo en tout ba jeune mo baza ki je crois comme kiminga ba jeune mo baza so trois boye du solo ya ki olo ba poison ba no so mi ça tout ba nini tout ça bona na bo sensu ba comme na ba muta maele bato anyo so baza na ba poison to zaina frère na biso mo personnel Chiko akufa na poison et tout so bia ça na groupe évangéliste Chiko na va kufa alika na ba émission azoloba ki ye aza na poison ba tili poison bato nyonso bazara na poison ba bika ata moko ta mimaka place o ya bikaka homme de maïli ngai nazaki na poison na biki nango wana ezaki pa maman Olive te nie pa maman Denise ki na obomba mutu nanga non ngai na biki nango na moni yo ndeko nango zolela ki oza na poison mais natikali komemo jamais place onga na bikaki to ba mikete aleka na ba TV alela plusieurs fois Chiko personne na makufa so c'est la sagesse nango comprendre que mutazani na poison te po senga ini ngo pese sumbongo pa kinto yazoluba ki aza na poison bo salisa ye kasinga na bikaki na ebisa isa akufa comédien moko te akufa na poison to ali a poison to leki parla na ina lobani biso tozaka na problème ya bagarre d'esprit ba comédien bagarre d'esprit ne se rande nga na mswahili yukuna soza mukongo muyombe tozande mota nga utina famille na to bota ma 6 yo tina famille no bota ma 2 ou 3 ou 4 toi na étoile morota yo banda théâtre avant nga na esima nzamba pamboli na zui succès batu batiko mukabelanga batu ko musepelana nga yo mutu akalozala ki wana so fandi kento auti wapi ibandi ndeni nga na bandakala problème to na onka ya ngwana mamo ikomi ki yam tabakisi aina kisi yebo yeza ako ba kader moto ba kisi papi kader komekate papi kader na ba ne papi kader elo sepel sanga so meki aro chekeyo elo sepel sanga ya ngwana batanga kombo no ngelo sepel sanga ya ngwana okay na Londres zo mukanda na ndenga kisi oye na France ozo mukanda na France na ndenga kisi wana mambatonga yo misko ngaso kana monde na bino comédie na bandio ibisa out surtout bandi boy naza na kande chansa nga na raisonna bien avant on beaucoup que c'était moi renfort ti na raisonna bien avant refus de jouer nga na raisonna bien matopé nga na raisonna no moi te mamna ibisa na peso exemple bato comité bozimbongo ezaki important bonga bomba po bato ba rodimne bato ba tumbongo te bombaka so bozi ba bo récolter de boye avant 2 jours bo qui peut-être qui de boye bisi bato boye remercier merci beaucoup maman na Aida ki biso bo merci bato bo Aida ki biso merci fondation bo merci bo ezaki te ka à peine bato ba pesi maman merci ba mutu ba pesi 10 000 mutu nyonso a osa na courage o pesa mbongo te moi na mambo comité na biso wana o ba organiser matanga ya fai excusez-moi bazaki bando mona lointe niveau même ya taka na pesa idée moko matope na benga président Molai nyabi président Molai kadoni to ko pesa ya fai ya fai kufibu na sagesse nanga na boni tozwata mona moko ya fai soki moyeza ata na leki na ye tout ça ndeni tout ba ki ya fai azana batu ate batu bazana ndenge ya Kongo ba mataboye po bazwa corps ya papa na bango mona na tango ya to kangi nepti sona lwa mabe tu as idée possibilité ne zaite façon rendre hommage possibilité ne zaite possibilité ne zaite ezalaki baboyango po na oloba bongo baboyango na pesa des possibilités na biso ki possibilité na esala masiko te mona ba contribution so boza pena mayele
bokozwa mbongo na suka nango bokokanga pe 5 000 10 000 mobo bomati tape mwana moko na momoto osola nao so déjà mbongo emona na te bo oyo matsa mona après so déjà bazui ebembe basalon plus rapide ekita est-ce que mwana mati bave wana bazaki na sagesse mingi te omoni muto aganya na vie ayokaka apesi to ikoto so osala ngo te mais ofandi obandi réfléchir poni alobi boy poni boy so to sali boy zandeni bave na bangai ba réussir eskizinga koloba organisation na mambo ya fai ezaka nzambe mais so to landi pena bien ezalaki mal organisé selon nga taka ebembe na minutes o na peut-être so eza bonga na peut-être so no benga pressé faut me taler partir qui est là li sali boikevo je sais pas Picardé avant tout qui est l'ambition dans le dernier chapitre mais très rapidement tout le monde qui fait vidéo il y a la brune ouais qui peut à rendre dernier hommage n'a papa bananaye mais tout le monde qui bande de mots parce qu'on a empêché qui est à mona quoi il y a papa bananaye pour la dernière fois. Est-ce que d'abord geste wana ils a appréciable il y a quoi empêché à mona pour la dernière fois quand il y a papa bananaye wana et puis les deux lelo banana batikali na maman na bango communauté na biso en tout cas à 98-99% tout nyonso baza sur son dos to bien autour bango bongo ne pensez-vous pas que charge wana ikobo taper ba charge moko émotionnelle ou ceux qui y est là bon ça bien té qui taper na bana ya fa ils allont te rendre PFA mauvais service. Deux questions on a rapidement. Premièrement Jandi baboy qui atteint l'accord oui bah ça aille bien et fallait qu'il coûte à la tête et puis et Dieu merci bisogno sur la comédie tous qui te pose tous avec me sous comment peut m'embébé donc merci na mto coach qui déjà air mambutu pour kende kuna pour za nzambe ta ibamba mo izaki bo donc on a besoin comité na bisonde babaka ba infiltrer bala bazanga ate donc na bité so izaki comité to nanime comment aiba ki ko ezabo air boy ça donc ezaka na mto wanda osola nae deuxièmement pour na bana nga souci na ngeza après mambo nyonso plus tard bana na ba venger mon banana plus tard ce qui justice en zambesalité pas ba venger za banana tous en poto batala YouTube tous en poto ba otala pe bana ba téléphone ba oyo kama nyonso oto loba na ba frère msusto ba collègue msuba loba ba oyo kama ki mutabumi boye pona boye obiju msu na benga ya fai na yamba mwana nae walibuso esinga papa ki msala mwase iba benga ni ya fai tango lungu na ndako asendi na kuma ofutela la chambre na bonji mwana na akenda kuna ba kuma ofanda na ya fai po babeba na ina papa na ya garçon ya labrine. On comprend. Donc moi on n'a pas ça na ba histoire. Wa libuso. Amo mkite, ana ba histoire, biso tutu boti na poto to iba na poto ndi comportement zala. Oza sur moi na natango bandu mona ke lelo papa zate. Moi na ovangete. Moi na moi sa ovangete. La puna na ba problème pile. Na ya bana na moko beaucoup la ba on ndako ba ovanjaka plus tard. Parla na ina lobandeni comme bisto chité lelo to chaka mutapoto alingi mwasa comédien mutapoto aboti na mwasa comédien mutapoto abomi libala comédien mutapoto abomi comédien bato nyonso bayibi histoire o supposons ezalaki siko comédien mutasali mambo nyonso alingi mosa bato abotisi muto mpa yokufa communauté na biso ngeza ndeni na biso ba comédien
engais ande na biso ba comédien donc comédien alingi moi sa batu comédien abosi na moi sa batu comédien moi sa mobali yango pe ayo kufa engais andenge nini na biso ba comédien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi Kader. Tu remets pratiquement la souka. Mais avant tout, on a une toute dernière question. On a tout par rapport à un conflit autour de l'élo. Comme n'habite sur les dépôts, biso tu as pu batoya. Koto ezara, nga zara mutamangwaou. Mutamangwaou, batabangade de bazalaka koto baboki, tokangingo na ba Paul na kuna bazongi seki de telemi nyawa ali chiclé. Tu vois ça qui de moi baguire moko loyal et tout. Mais le commis na double tendance koto yo et commis na bato asila. Koto est commis na batu ya Bellevue. Comme est vraiment bon honnête, comme l'esprit honnête, il y a oui rezalaki et comme il est qui limite parce que on voit des injures dans niveau ya ba média, c'est pas possible. Ouais. Ba bêtise. Bino boza ba acteur ba éducateur en masse. Donc il est na makambo wapi. Et oti wapi et comme wapi et puis il reçoit la biso wapi. Tout ça c'est une question on a en quelques minutes très rapidement. Ben si on a bien répondre dans choqué na batu ba ta biso. Si on a bien répondre aux questions dans choqué batu. Et na bangonyo semi bali, na sila, na Bellevue. Pour déjà bangon des aboza ba groupe na bango. Nga déjà nazala président depuis. Donc avant président sans souci akufa nga za déjà président. Donc na déjà diriger batu. Sinon okende ba groupe batu na déjà président. Na pisi masa na Serge lui Mbote. Premier scénario to komanaye Serge lui. Sans souci akufi, président sans souci akufi après 3 jours to komanaye scénario a film maintenant. Donc nazala déjà va ba ko banin bazala. Donc na rose à la té abakuku ni donc nazala na té. Mais so na lobby tout en histoire. To bani on ka CD, to banda cassette. CD. Théâtre na mama ba combattant de yaki production xili. CD Kofi, to na YouTube. YouTube mtazo yangu na natakaza. Na natakaza opesa ba mayo na pesa mbota opesa ba mayo ba 2500 ba 3000 ba 2000 pour na film. En dollars équivalent à combien? $2,500, $2,500, $2,000 et tout. C'est un acteur mon par acteur. Par acteur tes films pour un film OK. Mayo a benga bata pesi batu 2,000 francs. Équivalent à combien? $1. $1. Aibisio je sais pas. Nga blora dans 2 ans té. Aibisio boy 2,000 francs. Tant on peut sozo ibso OK. Ezali kelemba yo pe lobitango ngo sa film obenganga. Azan batum so pesi $5. Mais théâtre outil na caché à $70, 50 balles, 70 balles. Ou à CD. Tu es na YouTube aussi 2000 ou 2500. Au bengi frère na yo. Au PC 2000 francs ou 2500. $1. $1. So pour ça moukia ça moi ba rôle principal au PC $10 to $5. Ba frère na so sala ba CD. Comment le Jack théâtre ça nini et Kofi bazay na raison totalement attends Top Vision yoya Top Vision tangai akomo pesa bat moi 10 balles na 20 balles comprendre 10 balles 20 balles asani sa mati sindam mais théâtre ça okufa Bellevue yoya na 2018 Bellevue akomo pesa batu 50 balles 100 balles Bellevue zong si théâtre. Comment? Bellevue zong si théâtre. Nathan Bellevue peut savoir tout 100 balles, 50 balles. Abakouk, Sila. A joué pas ya Bellevue. Bellevue futakai. Tant on n'a pas pamboli Bellevue, a pamboli Sila, Sila pas qui a sali yae, a comme futabatu. Même prix, 50, 100 balles. S'il faut remercier, s'il faut respecter, il ne faut pas respecter Bellevue. Comment on a Bellevue? S'il faut respecter. Moi, na théâtre, s'il faut respecter. S'il faut respecter. Beaucoup de respect. Il ne faut pas respecter Bellevue. Parce que même Bellevue so kazo ki si la te na ba film na boy na mayo te na ba cook te et puis je sais pas pourquoi mayo ki na ba cook
sais pas. Là, ils ont ce ban ba problème na bango entre ye na belle vie. Ils ont un problème na silate, na antenne sur vérité. Analyse on a salle sur mo posali, to bat ba salango, ba comprendre que s'il faut respecter belle vie. Ce belle vie a quitté. Ramassé été traité par moyen na ya muki o azaki na. Ce belle vie a quitté net si le théâtre ezaka bat bazo ba 200 ba 2000 francs ba 3000 francs. Si c'était pour moi. Après ce n'a que plus loin pour na choquer. Je sais pas si parlant de ça là qui m'a linga belle vie, je sais pas. Pour yo comme ça m'a cher. Pour le pour ça film. Tout le monde va faire na biso belé wana ba comme sima ya si là na belle vie. Pour faut baza plus ou moins na 3000 balles pour voir ça film. Aux hommes ta YouTube donc so sali les YouTube au côté film fouti batou 100 ou 50 ou nine et yo plus ou moins 700 ou 1000 balles. Il faut tourner pour gagner le hôtel. Il faut tourner. Il faut tourner plus ou moins 5 films ou 7 films pour bande côté Lombo. Ba na mutin, ba ozaka o akina sima sila o akina sima belle vite. Et ça bon. Si c'était pas eux, si c'était pas par exemple belle vie, dès le théâtre bat et belé ba pauvre. Monter le street ndé commis. Mabanga peu longue na ba théâtre. Mabanga longue na théâtre. Au monde peut mta théâtre respect. Poti mambo théâtre pe ko maboué. Bon, na yo choqué batum sous ba mon on est 6 mois orgueil. Mais les gens batum sous pe théâtre kala ti lelo. Na regretara fort. Hein? Est-ce que mon bateau basala CD? Basala CD. Ou sinon bateau à YouTube. Au moins la différence. Manjacité zaiki na CD makasi. Na choqué bangote, na la vérité. Mabanga na matolo. Ti le so bo tablo kwa mbo mo na oka matolo. Biso tantoyi to kokaina ba musicien te, to kokaina ba onte na sens que ndenge mobo. To yaki okuta muta théâtre nenga banga ka muto ya musicien. Rose ideta. Mais biso na ba bobo tant to ina mamu na biso mo boy to piquer ngana bité o sanga miseni ya fandi na ngana fandi bona ndio lenga non. Mais il y a des ba frères na biso mususu o ba sa ba c'est soit mon mission ki o senga ki o tole alandi yepe ngana on a des plis que vous bobeta na bino baba le yes c'est famille masananga on a bien famille on a lekate. Et puis, on a évité Misseni à l'écart déplique. Au moins déplique. Bat pour comprendre l'indé, bat pour comprendre les lots ferrés. Là, nous pouvons. Ça, on a tout le monde déplique. Bat pour comprendre. Nous banze mon ignoso. Bat pour yo kanbango. Bat pour comprendre déplique. Les lots. De bat pour comment comprendre ferré. Est-ce que audience au ferré ça dans les lots? On a qui non 2 ans passés ou 3 ans passés. Bat pour comment comprendre qu'il non il est grand. Des plus comprendre bon. Tu peux grandeur à faire ça banda maison mère ça oui entre nous. Mais ça taper des plus que ce peut totalement des places à maison mère. Si lelo nze mona yembela mitera shamba. Si lelo betama. Ni bazé na maison mère nani na bani bat bachaka na bastati. Si lelo. Mais ce qui des plus à grand. Pomba on te salue de là où tu nous suis Papi Kader. Tout donc on a besoin pratiquement na suka bande ko batalio lelo ba retenir nini mais ngana retenir quand même na moni double boissard. International Chancel Mbemba polyvalent mondialiste pas au bas même ambition la Coupe du monde Chancel Mbemba en tout cas bien des bonnes choses en place aux alliés fierté nationale quoi tous les Congolais à Komara Kokomisa Monaco pour Chabani Nonda les Congolais ba comment la match à Marseille ba comment la est-ce que il ba kinga na camarade ya millionnaire un camarade millionnaire Mbemba. Je confirme. Non, mon homme tout ça les cas isanga azana mbonga avocat na futile mbonga avocat un camarade millionnaire donc ça n'a problème ça n'a bien sikoyo ça n'a zimbonga qui c'est que ça on dit ata 10 mois la nga salaire na salara kabwana ba oya yo kabwana ba oya to c'est na biso kabwana ba oya je salue Chancel Mbemba mondialiste
Donc, même abiso sous mondial. Chancel Tobeta mondial. Après 50 ans. On y charge aux années qui capitaine. Moi, tant Azu Brassard. Azu Brassard, aux qui l'échec. Comme premier brassard, naï, Azu médaille. Partout, les cas ont médaille. Même des Bobeta, na Marseille, Marseille était 5 cas ont médaille. Quand on a date ça, équipe, toi, bêta. Tu m'as dit, où c'est na Belgique, abima médaille. Tu na Newcastle, abima médaille. Tu na Porto, abima médaille. Ah, et le billet moko. Ah, non ça m'a amené beaucoup na bena. Abima médaille était na Marseille, pas abima médaille. Tu Coupe d'Afrique, abima médaille. Tu sois Napoli, Zoya, on dirait. Tu dois avoir l'ingabende. Comment on a fait ta balambongo tout. Tu dois avoir l'ingabende na canne na Napoli. Ah, yara compliqué. Au monde du bosso pays qui ba Milan, ba Inter et qui va Marseille. Yara compliqué. Autant na ba blo ils ba offre ça peine belé zoya. Mais autant na kaza na concentré si ça nous a wa pena. Pour ça année na suka obeta na Marseille. So ici les puis il faut longo. Il y a une rati qui trace atiki nini likolo à qui pour na bien. Si là na ba oyayo. Je salue Grand Golé. Le chancel bien j'ai son avis pour chancel. Grand Golé. Je salue Grand Golé René Luketo. Ayamba ouais. Je salue Touré Poba. Moi ça n'a les professeurs, je salue Masanangai collègue nanga boulot Daniel, je salue Matondo collègue nanga boulot. Moi na papa Simo Kimbangu Vuluzi Kanto, pourquoi pas Duche Kapanga Ilunga Fitwa Duche Kapanga famille na ngambimba bana na ngai tout LS. Merci beaucoup Papi Kader qui est là, nous on t'aime beaucoup en tout cas. Plaisir voir les amis qui battent tout batali biso tout mais qui ka ko lobisa parce que il fallait quand même au lobisa c'était important. Et puis Marambo nous c'est banda qui na loba qui était. Et puis Nabosani salaire avié tisuko non to nanu azua monté. Donc salaire avié wa salaire na suka ezali. Donc salaire on a to 500 on a bongo biso to za na on a groupe pour te partager bana. Donc salaire avié ezali wa salaire na suka ya vifai. Merci beaucoup Papi Kader. Merci beaucoup Michel Kombi Aigle Royal. Je vous dis quant à moi d'ici là portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.